rankine ebota nde nini Fabre Maestro wana mutema malamu ye mo alekaki te fa bike non à partir à boya ngana posa na bino bato bazana musala na bango sikonga pe na yo kibongo non ça mutu te na oloba oyo bato bamona ata ya moke mpona ngai ona oloba yango wana kaka nafingi te est-ce que okinga nafingi bien affilé. Ah, tu catch pour la boîte. Mais ça ne sait rien. Yo mo to mo na tenga pena la catch pour la. OK, ça surtout on a pas si to za na mbongo te to futa rabatu te to zo contraté to beta raté. Biso tout là ta raba catch pour la. Utiliser nga casse. Nandimi nanga. Papa Maestro, on a que perdre. Grâce à Nzambe et Simba. Mbote bande kubalandi à DKM Flash Télévision, vous allez partout, vous avez Wabino Christian Tongo, le tenant de la presse. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Vous continuez toujours dans la chaîne Abino. Là, je salue tous les internautes, bon, surtout Bazar abonné à DKM Flash Télévision. En tout cas, vous continuez toujours vraiment à s'abonner, massivement à la chaîne Abino Bolingaka, DKM Flash Télévision, la chaîne de l'épanouissement. C'est votre émission Pyramide culturelle. Pyramide culturelle aujourd'hui reçoit Maître Lino Boyebakiye, Azalaki chorégraphe et pas à Binafile. Mais actuellement, Boyebi Esika, il y a évolué, ils ont fait Sabarando, ils ont fait Sabarankin, ils ont fait Sonos, ils ont fait ça. Chorégraphe, il y a Ig Binafile, Andimina a tracé un chemin na Villanova. À travers cette émission, beaucoup découvrir, beaucoup pourquoi a quitté et pas y a Binafile. Je salue la personne qui est derrière la caméra, bien merci, Mayemba, DM Coach, qui assure la réalisation de cette émission. Je salue aussi les chefs de l'entreprise depuis ISA, David Kanyama. Oyo ya maman Mami Kinda et les enfants à la maison na Bossane OPT. Je salue aussi le docteur de docteur Christian Kakula coach monté ma maman Espérance Loudiongo et je salue aussi jus d'orange diamant blanc moi ça pembe bakisela likolo nango Christelle Kalonji Kalonji et tout na pese pinda bambote na esika azali Francine Simpi la grande dame ya yope yango wana. Et sans oublier Christian Koumwamba de Stéphanie Mara depuis Italie. Bon, on peut pas connecter, brancher dans DKM Flash Télévision pour suivre cette émission Pyramide avec Christian Tongo, le tenant de la presse. Encore une fois, fidèles internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Pyramide culturelle. Comme je l'ai annoncé, je reçois Maître Lino. Maître Lino, Azaki chorégraphe, ou Azaki pas Ig Binafile, mais Lelo, aye na Villanova. Aza déjà à côté de moi, non, qui c'est déjà salutation de Maître Lino. Salut. Ouais, bonjour à tous les internautes. Na sepeliga lelo nazala liboso na bino awa kwa. Ye yo maître azo sala makambo na mboka. Ngai yo kwa na liboso na bino pona mo bolukinga trop. Banda na bandi mambo émission au première émission na sala quoi. Donc na respect. Il y a un journaliste Makasa Mbogo Monique na liboso na bino kwa ba marambo ezato zo solo la na bike botala na pesi bino no ba mbote kitoko. Voilà, j'ai d'orange pas pesi mbote.
Ouais, jus d'orange, aigle jaune, éclairage public. Somme. Voilà moi si mon bon a habité quoi. Il y a où t'as ma pata, soit l'inga ya boubakati ma papa et beau se promener. Jus d'orange qui topo. Voilà. Merci Maître Lino, on a pas qu'il est un plaisir tous à notre bête à solo parce que l'actualité Zali, on n'ingisi mokili, Maître Lino to ebakio et pas Hugues Binafilé. Le lot départ na yo et sali moi mabé, et sali moi barankine, et sali moi ba polémique. Mbala moko na Villanova. Fallait pas yata yo moko, on met mis les sous na danseuse. Tu es ba le lot à travers cette émission. Pourquoi départ na yo et pas Monsieur Hugues Binafilé? Ouais, merci pour la parole. Bon, départ na ngeza donc de mon minute so baziko faire. Voilà nda badola mapenza, voilà nda baebi. Nazalaki wana na ndo sala makambo. Na ndo sala na beta concerté, na voyage raté, na futa maraté. Na sala sko nini sko batu baebi nga kote wana zotanga kombo. Dola mapenza kuta ndo silika. Dola mapenza zo silika lobi yango yo ndenge to mona wa mwaete ozakuna boganga bafuta na bingai. Nga na futa magana ngate na habité so na zala na problème na bango bon. To mona ke na jija na nga bon. Ya olongwa, on a longwa qui. Combien d'années ça dans le mouvement? Donc une année na ba mois. Générique appelé Manzambe. Ngam tuna pesa ki ba danse wana, ba danse tout. Wana ko tuna zano héros dans l'ombre. Pesa ba mambo nyoso bomona wana ngai. Et pendant tout ce temps, au lobby au foot à Makaté, au selaki ko vivre bien te dans ko pema bien te dans mouvement. Alors décision na yo ezalaka nini na onyo surtout bande ko mona wana avant s'intégrer place s'intégrer lelo na onyo surtout bande ko mona bande ko yebisa ta ye boss na binote bande ko solo lango te parce que musala no sala pe yaki musala moko pe makasi ko pesa ba danse ba danseur ba danseuse babina donc osaki mutu a train to lo bande ti ba lambe na biso a lelo babino sikoyo après ba né wana nyo surtout les qui sont no vendre no ka bongo wa sans rien dire te ko vivre na orchestre na ndo vivre na pasi mais na ba cité boé na zaina ba rifiki ilaka bazala yoana baziko ferry bazala yoana ba bige na tongo mais c'est fois kende fois lata boé faut parfum faut nini na ndo kende ka bien par rapport ya batu na wana mais orchestre penza eloko ti quoi orchestre ngana ebité soki na salaka bango nini po bakende na bongo ngai na futa mate yango monaki na jija na ngabon ya ulungwa pe na lungwe ba makambo isala ki na yebi wana ba mambo otuna meto ki no malembe pour sala bien ba internautes ba comprendre histoire pour ba pesa faute te ya zaki kuna po no finga mafo zoba zoba vina ngai na bato belé pe na sima baziko faire nde balingaka nazala il faut ba mona pe magambo aka bango babimisa te ba pe na ba engagement na bango ba jus d'orange bato mo sa pembe et sala mabe on mona na lungwa ki mais sur le balelo ki bono futa matin mais ba mission mususu wana ba lo ba pe mara bien tout le monde a bango ma merveille compa bazala wana ba pe mara bien ba Giro Star ba danseur na ba danseuse mususu wana tongo lo ba ge yo ndo futa ma bien te au monde te côté mo obimise ma te to neni kuna nazalaka ngamu kuna danseur azalaka te nazalaka nga maître ba danseuse na ba musicien ngamu kaka mana bando kama na ebité soki ezalaki nini banyoko linga fort ata concert moko na betiti ata moko ata moko ndeno bo kenda te botala na ba image na landaki pe na mission mo asalaki abi ba musicien o bazana na podium awanga ninga ayebi nga te me ba image ezali na ba clip eza ba rap eza ba mambo belé ezali to ça ni ya lobi ne bongo après une année après wana reconnaître ba bingate ayebi ngate et c'était quoi décision na opena finale pour que de Villanova et ça qui maintenant ni pour ça qui ont intégré Villanova orchestre très belé choix Villanova qui pourquoi pour ça la rando ranking toneni non même pas maestro patron je lui salue déjà place Aza Gina PMF chef
Francesco Lionel Messi bayebi bato bayambi nga wana na orchestre na degré mo bobeloge bino mo bozomona bapesa mutu valeur na musala na ye okutu bozomona eza muke ba clip eroya ba voyage kutu eza eroya bozomona déjà ke tokobuka Luanda wana bana Luanda déjà boolanda bayebi ke baomona ba makambo. Donc aza mutu mobo ya mutema malamu na musika musuto ando juger mabe mais na pembeni na e donc na habité plus que 5. Vous signez contrat, il y a paye, vous signez contrat ba voyage déjà parce que oyo mona ki côté pour non dimate que o linga o bandela ngol susu. Alors ba compromis nini ba ya contrat bo subino mi balé. Vous signez contrat ya paye, vous signez contrat ba voyage. Après tout o lekeli e wana ba monsieur ba kimaki ba danseuse ba kimaki bino boye pour intégrer. Vous signez ton ngeni. On est un grand mouvement aussi ni sonde ni non mais maki ba chef na biso Chomi na Ngweri États-Unis Paris ya memi ba chef na biso ba Kenya na Mbonda ba signeke lo tezande musala na yo ye mutu nyoso banda atize da respectaka asolo ndima ko tutenda solo la na biso ndire moi mukie ko tesko mukolo na ye non na mona leader a bongo te mais ba tu bazila kaka ba mona ka ba makambo ezoya oyebo epona mupepe na it kuna nazala kuna na ebanaka clip kutu tika to sala clip net to sala clip te ya générique on a bina kuna to sala on dit to sala te yo ebiango générique deuxième générique ya kuna yo ebiango ebeta baolo baraga o Fabrice Asila ngoto ana kriwana Fabrice Asila Palesco Hollywood quoi il est déjà pour nous corriger au cas moi te baolo balisuti aza déjà mukolo mabela ya toza la même chose il y a répétition Fabrice c'est marronné bino mo mona on ba TV réseaux sociaux monde entier batu bayebi quoi talagara nangana kende na kenda mena tana bité na boyi nanga ziko fere dollar mapenza bamona pasi rifiki ila kama na pasi na bité fona kena ona zala nango bino pe bo sala trop fona kende omona na yaki keche fumwama omona yo bino mo na laksa ndenge na bando vivre na orchestre wana mais le était ranking montre que place wana deux maisons ne suko uti moi moto ezali badinga baponarata au douce la test comme si yo keke sika mona ngani po pelisa su moto au pelisa su ranking comment on entend ranking de boti e ranking e botande nini Fabre maestro wana mutema malamu ye mo alega kite fa bike non à partir à boya ngana posa na bino bato bazana musala na bango sikonga pe na yo kibongo no sali na kena ngala na musala na nga lakini na musala na nga tibo mona nde sala bongo iza musala so musala te nga pe na kota te maestro ga moni musala habite pecho sana musala ba maboko ba nini moi pe ba villageois ba lingana ba bato bakaba ba bilamba pona musala to sani bakanga mu pepete oza non avant goût ba mamba biezo kala te falo ya yo moko o memi suna danseuse pona nini te na memi te mutu na mutu atalakati yalo wanga na biso to okende boyo bitenga na kina boite na okebo nga pe na yebaka te toza surpris yaka mardi nga na ina vendredi donc nga nde nalandaki na nga pe na te mais on peut chefter na biso banda zaki kala on ando envier ne yebuto azalaka déjà kuna yaza ne villageois banda kala azongi na ekaka to sani nga pe na moni bon ya lungo chef ten ba fete nyoso akimi na nga pe na landa na nga on alanda yo Villa Nova pour peut-être ba voyage te ou peut-être na profit mon côté parce que l'autre fois tu me rappelles pour analyser tout naki tout ça qui m'a interview na bateau ba kimaki wana na o ba sala ki Fabregas est-ce que arozala vraiment la confiance na bino bateau boye na sima après avoir ma cambo n'engé se passé est-ce que ça vraiment la confiance na bino un jour a même pe bino pe bokepe poto bokepe par-ci par-là ouais ngana surpose qui déjà azala na confiance te amemaki bandeko na biso Paris bake Paris bakimaki ebele
aozonga bakeso États-Unis bakimi na bango pe lisusu elobele elote nakimi po na musala nga chef Choumi azongi Gina PMF azongi chef Francesco azongi tozonga ka to saba bulo netinga bulo na elo lekinga mama musalo ezate na ozonga Maître Lino, à part Ig Bina Filé, au bandit chorégraphie Nengenini, l'orchestre Nino Leki, à part pas Ig Bina Filé, au bandit Moussalon Neni. Ah, elle voit maternelle, va content. Mon soutien maternelle va content. Ouais, baraté quoi, batala diplôme, licence, c'est bon quoi. Net est-ce qu'on a licencié, maestro Fabo a commissaire licencié numéro 1 va mettre tout à Corée Afrique na RDC ngai yo boy onde ça faut comme licencié et ba napé ba kinsi ça 7 neti soko ko luka musala ba sengo bilete ya maternité to ba sengo pe certificat maternité dans ce qu'on interview non tout non segoyo au bandaki école non ndeni ya danse au lekaki wapi poko ma place aux alelo. Bon, na salon ka po muto sengi na bandaka pa le boga na pese mbote cappuccino le boga cap musique banda générique ne banda ya zero ti nde na olunganga na lungwa na wana père monite na marambo bango bana ba niveau ba marambo te na maestro Fabo bana ba niveau ba marambo te mais na bando po il faut na tanga mama ya bon ya histoire pe quoi yende mutu na yaka na mouvement na banzi na jija na nga bon na lungwa na nga ye mutu ti lelo petit c'est bon na mona musale ke bien le seul leader wa bengaka amoni ke ya musu ya bando l'excellent air amona ke musu ya bando l'excellent l'air a jige bon ke amoni nga lungwa na nga tiki nga na sa makambu na nga ndenge sengaka yango na osala quoi après wana ndina yaki place ozo tanga wana place ngoni kombo nango échappa nga mo muki siko utaki yo bosani ka siko kasi na tengelo le boga cap musique après cap musique na sauté terrassé na imba moko pa ya maestro Fabo et maître Lino tozonga no bien avant sauté terrassé et ça qui peut na nini mona voler kati place ngone pour nzalaki te kasi pour sauter soki par exemple terrasse eza so lingo katisa so par exemple batiaki pont oleka na pont mais ko yo sauter na yo terrasse po nzalaki yo ni mtolongoli pont ona olongola onde po nzalaki eza nde ono koyeba kombola ya lo wasko otanga ta kombo pona de yo soko yebo ko sunganga ponga ma minute ka Villa Nova quoi moi te que créer le problème yo mo mona ngote na fingi mutu te na bandeko bazotala bamona ofinga mutu te na oloba oyo bato bamona ata ya moke mpona ngai ona oloba yango wana kaka na fingi te est ce que okinga na fingi awa nalobi nanga nde ka vérité naotaki pa le boga cappuccino na cap musique na longwe wana na sauté na nga pont mbamo Villa Nova mais moi te suba tala yo ba mono que oza quand même un peu ingrat na nini to na souvenir nini nango oyo musu na milieu na vandaka bayebi ke na souvenir ya terrasse na sotaki ezate mais pas maestro ba villageois bakapo dola mapenza pe villageois Ziko Ferry villageois Simplice bidi villageois bato bavanda bovana obo abengo na chombo yande ni meyo na ebite air ilungwaka déjà mutachepe carburant na yi prophète Charveli Tétane mbangu ba ochelo zokende surtout bedi Simplice ye kutunde na abo soto lungwe awa abisanga photo kende na biso ba place moko boy quoi bango bato bazana nga ba olongolanga ba stress bandenge moko na ote pa cappuccino rambode na sauté terrassé Villa Nova mbala moko équipe de rêve bato tout ba rivara wana oloba orchestre ba États-Unis ba orchestre bongo zalati ya biso zalaka te moko luka pour prouver ba betio ba salle pesa bato ba monaki ba oloba ba blabla batika na bango pour ne saka ba jouer na binote même pas net maestro Fabo
joué na biso nde na bika biso yaza guide ba musicien tout ye guide siko aluka pesa biso ata immeuble te mais tozala ata na moi mon ndako taji moko boye po sala bien muta bato papa Moelon babula balamba Moelon na bula mbanga mais yo moye biga nde sala ataka 2 millions de vies au succès si la 2 millions de vies na Moelon générique babilo rezoya ba supporter kaka succès eloko wana ezoya pour ma beza. Mais les gens te traitent l'ingrat quand on a le babon dans le sens que au lingo tanga babisika yo utité otangi Rambo 2 na cap musique soko zalaki mais o le cap na la team watat yo mona ngakuna tika nao na team te na le kate tala na sotaki ka terrasse na villa nova na le kate ba musicien biso pe miso ba wata ba uti kumna ya o ba uti baza ba uti ba mona ngati komona mutu neti ba image na ngato lukanga boye eza po moni image na TV na za na Villa Nova ndoyi kuna ta yo mugumuna nga so na kosi na nga to mona yo to se renseigner pe to mona yo mais olingo tanga ngote pona ni donc to ana temps et album Merci Zoya na otanga ndeni nga batu misusu bo otala na ba TV babi ba yebi ngate sikonga na oyeba ba magambo batu ndeni na lobi ayebi ote na yoka kaka mais il faut na luka na kota pe réseaux sociaux na landela mpona minute o ba rap ba toke pe sur Luanda donc Maestro Fabo Kolo Atlantico atikeli nanu bato mo bakena ba lever les rideaux yo yaka ko pangusaka ba salité c'est bon quoi. Merci à fidèle internaute tous abon na maître Lino to ke bina malé mbena kati émission na biso lelo refi ya visa héritier et comme chantage pas na bino ba villageois. Tu trouves ça comment? Biso to kenda na biso déjà biso to kenda wala mama na bango to éviter quoi. Malheur muninga nde ça la bonheur na bino. C'est ça. Biso bonheur na biso zandeka ke ba villageois na ba villageoise ba ozi l'album Merci. Oto bina na bakati, oto saba makambu. Ba makambu na musozo lo ba na penza. To tata na to sele ta le roi de la forêt quoi. To les capots tant ya makambu wana ezati. D'abord baka oto so monati. Parce que les filles il y a visa il y a baninga et comme bonheur na bino o trouva mondeni yo katake mutu ngasko take mutu quelque chose tout na ngaza na makamba kumna te oyebi wezo le kawana kati na yebite ngana yoka mamba Villa Nova bina bipenze mongo pe na répétition ya nani ya kiwana bobo kawana nini obiso to na biso na krina biso nine boya nyongo batu baboya nyongo obina ono neni obina oneni omona yango telefone meka te internaute bamona nine boya nyongo twakabu to forcete viser boya nyongo ba viser boya nyongo to dingango so banana bazoki visa nyongo na ebi o viser boya nyongo na ebite ngana iba nga suma on ça la cri ebani sens te boye mbaka c'est que ça na sens toto eba sikoyo visa nino boya nyongo te biso to saleli ba mourir ya bonne musique nde po kalate bazo bina nde bato bakosa mitro Maestro Fabo to zagi na ndenga zo yemba patron nanga moko to nazagi séduit na ota moto yemba bondeni awemba nona niveau bondeni abangi seki kutuna ba biso to bangi tanga na bina nanga mena bangi abisinga yo fona commission na niveau mo donc album ezo ya wana ba surprise ana ngwebele na katia ba mona kaka ko nini sika oyo apporter na Villa Nova soko loba na minito batu bafinga ba ozanga ofinga ti donc bazila kaka bakolo bafle mutu aloba na bafle to siaka Maestro Fabo aloba rendez-vous na bafle bamona magambo rendez-vous na bafle salaka donc biso to loba na biso te
biso tolanda éducation bato baotala bamona éducation na lekeli bazotindaka bino bolobaka na bato wana. non même pas maestro wana temps wana te moto ya bato ana temps wana te ya na temps azolo asala babiso mpo bino bosepela na babiso bafanatike basepela na biso donc père ya famille akotinda ngai te naleka na finga oyo tu bomona na tv eza réalité ndenge nayaki nde nasala mabe akotinda na eloko te akotinda nde ni papa moelon responsable intellectuel asaba bilo abongo na nde na esimba te loso kuna esimbi te oke wapi esimba te na nde ninga nalali na nga na te so esimbi te tozaka wana tolia matembele na biso keka wana esimba no te nde ni ye moto omema bamusicien baparis bakimi te eza te lokwa bamisusu bamema bato mikili bosinisa bango mosusu banini so akimi donc mosusu bozwi balopangwa bato biso kuna tokei na yo okei bazozongozomwa te chef na biso kenye na mbunda azongaki chef bater patron oya kutu te biso kuna batindaka to bafinga te oyo bato misusu baloba bazoutilize nga baoutilize nga te ata bazoutilize nga ndimi na nga bautilize nga kasi na ndimi na nga papa maestro ngana ke operdre grâce à nzambe mpe esimba ngana nanga na problème mutu te naosala mosala na nga naoluka mpe bazi kofere balia badola mapenza balia barifiki ilaka balia nzaka te bango babimisaka banyokwamela mpo na fort banyokwamaka baya mibali wana osakana te deke banyokwamela tika banyokwamaka fort mpo na nga babengaka nga deja bandola musanga deja tongo papa position rep 8h nakenda ata siko kuna na longwa deja kuna maris pas l'air ya travaillera ye to banda répétition 10h ti place to kata po ba création ba biloko sike ya wana biso to za te répétition botie bo banda 19h yo moko wemba no mukie biso to abongo te biso ma to travaillera bato bayaka bavillageois na bavillageuse baolanda na minute babike kuna deja totondisaka deja ero etondi taka tozala na banzembo ebele salaire no combien na Villanova ya biso alakisaka na tvt ya biso nde makambo na ozwa esukelanga moko biso towana ta makambo wana te towana ta miziki bato bawazela bayoka maestro bawazela babiloko wana te kendo basali kuna ndozwa te olobi siko oyo place baopesa yo eza combien te naozwa bayebaka ke naozwa baprince baraka bayebi papa social kuna salaire ezalaka a fin du mois te so bobeti concert te nde naboye mpe deja naa na salaire nde naboye nde navandi boye deja salaire naafuta maparci par la grâce ya maestro. C'est ça quoi, biso tozela te tobeti nde naboye deja ndenge bomona na baimage ozolakisaka wana eza deja salaire mokili emona bacontact nayebi na minute oyo telefone olingi epanzana baa mpe na posa banimero mais bazwa nsima kwa na permission na yo bango mpe ezala te so napesi nimero oyo moko omonaka émission elandama partout na babengo mpe émission bo nafingi na nga te biso toza so tangeli nga maître danseur chorégraphe ya baorchestre oyo alicencié ozwaka epa maestro Fabro tuno obimi ata obimisi badanseur nga abengamo badanseur mpo nga maître na bango le tout puissant taka na pembe na papa moelo po ye nde siko papa na bango siko nga na ozala nani idole na yo idole na nga moko nabimaka boye nga mona mwa obina ekamusaka bato fort ekamusaka bato makasi nga okozala na vai na nga otia te bamikro baladere na banda obina 2000 ans mokie okokutana mpe na pere na biso aotémoigner naosala miziki mais nakendaka mpe chiki nabimaka mpe kaka bale premier yosko otuna mpe baoyo yamba wana nga licencié
Koyate. Est-ce que papa Moelon maestro Fabo Tenandimaka elongi zelongi aboya batute faut ba makasi na orchestre po to yebi wana ata moko oyo mona pasala musala bien zate azate mettre na bango ngana tela na mamba batute ngana yebi na maison mère côté père Aouta ba maître Mao na maître Mao yo be ga maître na ye déjà moniteur leka ye ya leka na minute nga na minute nga na habité so yebi o yebi na habité quoi na yebi na ngati c'est l'internaute Naisabino pour découvrir qui est maître Lino. Alors cette fois-ci pour découvrir alors un peu talent naïe parce que to lobi pe mingi alors bi aza maître na bango tout alors maître démontrer biso atamo loko moko muke o pe salake Fabro andima o pena na Villa Nova il a un salaki spectacle ni un salaki o e captek benza e captaki au vanda lelo na village nengo zabongo soko démontrer ngo na ba internaute bolanda biso pour comme na biso déjà na souka émission na biso problème te mais ba image pe il faut batu batala ba komona ba kotala nga pe na baba s'abonner na page officielle ya boss papa Moelon maestro Fabro ba direct ba zo ba information Fabregas les métiers noirs so ba beti bongo ba s'abonner na ba page ya ba YouTube pour ba mona rango quoi ba mona ngamo na ba page na Facebook so betika Lino mo Christo bébé mineur ba zo ngamo ko ou soit peut contacter on a plus 243 89 588 38 63 plus 243 89 588 38 63 soit bengi WhatsApp nyoso baza nazala trop na Gédéon Montiri tozala ne pas pamba maître Delta Juma ba Hollanda dola mapenza na bandele pamba po dola mapenza na pese ba mbote na esika zali mais au démontrer ce qu'on peut bato pe ba Hollanda biso de partout na Canada là je vois Noëlla Mangala moi ça pembe à Hollande pe depuis Montréal pour faire voir bango talent na yo pe sala moi bien avant na sala bongo na bimisa no papier na ngapo papier o ya no muke oyo obaka no bango ko tirer déjà na ba ko ba ebele maintenant na par rapport ndino kinde ziko faire na minute tozana epe dola mapenza kutu wana tous les jours quoi tozana dani kulele ciseaux d'or Hollande pe biso na minute yo clet H4 bilamba mutala ziko ya kututi ba répétition de na clet batu bakanga kombo na clet HK bilamba ye charge bilamba na chango mutala tsarawana Rifiki la kazawana Mike Rosmi Gola Sylvain Gola ciseaux d'or ye mutasokola kelonga bato ya katarte masokolaka rife mukoko na minute oyo Jésus Olala Isa Mapio Jani Bakika Zolanda Dorlish Dola Pazolanda Jani Bakika Zolanda pe Lodi Michura Zolanda bomona no démonstration pour tozonga sima quoi te montrer bango siko de quoi tu es capable. Démonstration au maître Lino vraiment a démontré maître Lino obina rappel mais pe mapona ba humané tinga bona ko bando bina lelo ti quoi donc ya boulot nanga qui ça danse là travail kaka à part travail faut appeler la créativité ce travail ça par exemple mais on a travail teto aujourd'hui nous se pelisse ba tout ba imanjo ba to ba Hollanda wana ba mona ndeno okende est-ce que par rapport à musala travail ça faut pas création ezala tous à la ba monotonité mabe
okataka mwa luketu te banzolo kote po katolaka luketu ndenge okatoleli biso biso toyebima mambo wana te biso normal boulot à boulot yango wana. Merci Maître Lino, tokomi na biso na suka nayebi te liloba no ya suka eza nini. Est-ce que na nzela otambola pe bien menace te bamenace nga na problème otumbola bango makasi? Non, natumboli bango te mais nayebi te soki ndeni so ndeni mais namonaka mwa bamenace na banzela mais musukulu na ozofinga topo nini na yo moko toza amonika na fingi na nga mutu te nalobi na nga kaka nde vérité nana ntango ofinga te mpo papa moelon maestro Fabo alingaka ne babongo te alingaka respect responsable orchestre na biso CG Yves Mbuyulu aza wana quoi Prince Baraka papa social baza wana bon baolinga kutu no na finga po orchestre bacadre baolinga no nde yoko finga mabeti nde nalobi boza nde ka vérité ya bamakambo oyo nga nakutani nango na makambo na nga carrière na yesko epa maestro yango ozomona makambo nde ezopesa mabongo nde ezopewa oyo kutu eza ebandeli abisanga kutu eza ebandeli bino mobotalelaka progression nango nde ekendeli kwa voilà liste Luanda komboneza wana makambo administration yo bulo nanu eloko emema mutu déplacer mutu ya musala respect à musala air à musala respecter ba chef musala nous ezomona c'est ça quoi ata tokei échanger te baninga pe bakei ata pe tokete tozaka ruana donc musique eza eloko ata mais naza si bana Luanda bamona na bango po bakomela bakomela moyena zanga kutu ezala te po bamakambo ezali quoi. Mot de la fin na bandeko na surtout balandi biso liloba no eza nini na bato balinga Maître Lino oyebisa bango nini voilà na bato balinga nga na bandeli sous numéro plus 243 89 588 38 63 plus 243 89 588 38 63 soutien na bino pe tozo lukara boya to répéter à chaque mardi vendredi n'est-ce pas ça Marelis na station ma campagne la haute place à Bungate tous à la wana déjà à partir de 15h ti place to Kendaka boya na koto tous à baziko ferré dollar mapenza clet HK bilamba bato balati saranga po mona wana bango bazaneti répétition soki eza lobby ye déjà ye lui ezato apesio ozongisa kabeli donc bilamba ya somo wana ndeza wana yango wana kwa boya kabo soutenir bolanda ba direct bo sabona na ba page ndeza wana merci lisusu na Gina PMF américain toyebi déjà j'ai bien chef na Francesco Kenya na Mbonda chef Lionel na pesi bino pe wa mbote place bozaba ya business Chantal Makoko ingénieur Fritas ya Vanessa Maluka Nata Musongo Cornelis ya petit bébé Yann quoi na bina minuto ba Holanda toti ba beauté Chico de 4 bazolanda quoi merci Maître Lino plaisir à Yambayo. J'espère que prochainement sous Troya sur la répétition tous voient quelques images pour te faire voir à l'internaute na public au Bénin et les Maître Lino. Merci prochainement tous à Nayo. C'est la fin de cette émission. C'était vraiment un réel plaisir de recevoir Maître Lino. Maître Lino qui est actuellement chez Maestro Fabro dans Villanova. Bomonier a démontré à la guise de quoi il est capable. En tout cas, vous continuez toujours à s'abonner à DKM Flash Télévision. Vous n'allez jamais d'ici car on est dans Sarabino sur Moni page Nabiso Bimi, lien Nabiso. En tout cas, vous hésitez à liker, à s'abonner. Vous allez vraiment malamouming. Merci l'équipe technique derrière la caméra. C'était DM. DM merci Mayemba coach na bango tout coach comme senati na parler na bino. J'espère vous sentir bon moni vraiment qualité et image qui toko. Grâce à DM Mayemba coach. Merci aussi na ba internaute nio surtout on va continuer toujours à faire biso confiance. Bon bazo soutenir biso. En tout cas, bon l'embate et bon soutenir toujours chaîne Nabino, vous soutenir toujours Christian Tongo de la presse et que ça là vraiment bien. Tout le temps, Mbalasima, na numéro sous la pyramide culturelle. Bye bye.